Janet Kabila lipasa ya mokonzi ya kala Joseph Kabila alongwe na bokambi commission ya bobateli pe bokengi ya Assemblée nationale Bertin Mubonzi ya UNCND atiami na ibonga yango. Commission européenne epesi losako na bokangami ya mokambi ya moko na mangomba ya bamai mai Jackson Mukambuto oyo afundamaki na koboma babateli park Virunga zomi na libwa sanza motoba eleki ba ecogarde bakangaki Mukambuto mokambi ya bamai mai Jackson pene na Butembo. Assemblée nationale ezali kotala bosenga ya procureur ya cour constitutionnelle ya bolongoli bobateli ya badeputé batangama na makambo ya Bukangalonzo. Sénat etindaki na commission spéciale bosenga botali ministre wa yambo ya kala pe sénateur Matata Ponyo. Baleopard ya basi ya handball basi baleki na quart ya finale ya Coupe d'Afrique des Nations 2021 na kolonga match mibale mia bango ya Yambo na Yaoundé na Cameroun. Banyataki lobi bayi Kenya 42-16, balonga ki Yambo bayi Nigeria 35-16.